Simon Kimbangu azanzambe te. Simon Kimbangu azamo pona motinda mi pona continent africain. Yacide. Babwa qui na kata mai. Akufite. Est-ce que tu bengi mutu? Wana za mutu molimo. Mutu po alata kinzoto nena boboye. Moni makambo biloba na nzamba za ko yebisa biso. Yesu Kristo tango bakomi na ba ancien batali babi makambo oyo ba sacerdoce balobi makambo oyo mwana oyo aza koloba. Ekokwesa biso to sala boni batiaki yembo na kati bakende ne babwake na lubwako. La parole de Dieu nous dit quoi? Alimwaki. Kimbangu pe alimwaki bango azali kolimwa bayoki ki aza kote kuna. Yesu pe alimwe bango bayoki ki ye wana zote ya kote kuna bwana. Bible bana nzambe ezali koloba ke nous sommes des dieux en miniature. Biso toza ba nzambe ya mikete. Ye pe azalaki nzambe, azala nzambe te makambo yo ya sala. Oyo azalaki kosala. Est-ce que eza ya nzambe te? Eza ya nzambe en miniature. C'est pour cela akufa lokola mwana na mutu te. Ayaki mission, asali mission na ye, et gloire à Dieu. Tango mission esili, nzoto esali nini ikufa. Molimo azongi epai na nkolo. Bana Israël, kasi mutu aza kosala film à Jésus, mikolo azolela na balutu ba. Boko landa muna. Aza kolela wa mikonyo so abina azo senga mawa. Alobi ako senga bino mawa ke ya sali de film. Ya se maskaki ke ya za Jésus bo sambela yete au contraire azo koka kotika drogue te ako kotika fumer te. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et bienvenue chez Nazaraya TV avec la princesse Maman Tiffany Mokar. Nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons beaucoup dans l'amour de Christ, bien sûr. Restez toujours branchés et abonnez-vous chez vous dans le Nazaraya TV.com. Aujourd'hui, nous sommes tellement dans la joie de recevoir pour vous la prophétesse Esther Liliane. Donc, c'est la servante de Dieu qui est notre invitée spéciale du jour. Elle est déjà sur ce plateau, mais j'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie, pour la santé, pour ses bienfaits dans nos vies. Rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques. Je signale derrière la caméra, c'est Jancy Tumba. Jancy Tumba qui est derrière la caméra et Niki. C'est que le Seigneur vous bénisse. Je dédie ces cantiques à tous ceux-là qui nous aiment. Nous allons fêter ma bonne année. Que Dieu vous bénisse. Régie à vous. De retour sur ce plateau, ce cantique a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui nous aiment. Je vous disais que je suis avec la servante de Dieu, la prophétesse Liliane Esther. Et elle est déjà là. Sans plus tarder, je la regarde pour dire bonjour servante de Dieu. Bonjour. Boni. Napusana pene na yo. Mama zo full kaka na kitoko hein. Ya solo mwana ngabi ndaso na kokoma lokola yo kombo na kolo kozala. Ah. Bah meilleur vœu na yo parce que nous sommes déjà à la fin de l'année. Merci beaucoup, meilleur vœu à toi aussi, à toute ta famille. Merci. Na bande bonyoso to sala kana bango émission ya Kambuka TV RDC
les Nazariens, c'est qu'on appelle ça le nom meilleur vers la bino, quelle que soit chaleur, quelle que soit ma camarade qui m'a dit, nous sommes sortis les gars, pour bien gagner et Benézer na biso. La tiki bisote. Benézer veut dire le secours, la main qui secoue. Ok. Le Seigneur nous a secourus jusqu'aujourd'hui, nous sommes secourus par la main de l'Éternel. Et tonga izandenge. Gloire au Seigneur, et tonga nengoze komona. Tokoki komona masi tomoni botolobi malamu malamu. Nzambe nzoka sepeli tene. Ezotambola selon na ngolu na nzambe ni nzambe azotambisa ye. Tozala mabongo depuis là, ota tozalaki, pona mboka, pona biso moko, tozali na etonga molinga tozokende. Maman, okomi na kanti ya mane ya ministère? 24e année, so tokoti année prochaine 25. 25 ans depuis obandi kozala mokambi ya etonga. Voilà, etonga kombo na okoti na mystère, le mystère de la croix de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3 verset 1 à 8. Bate bele ba hotel émission na ba kondimate koza prophéter si église de rêve. Ba ka c'est tout ça maman église des noirs. Ba tout karawana. Ça veut dire quoi? Dans oza ba église des noirs hein, ba pe valongo ba. On a mis pour passer sali boni na ndemo. Po ba prophète, ba prophétesse, ko lobela pa makambo ba noir ba Afrique ezala penza te hein. Ah, kasi eza omoni siko, wana siko ezali kobenga mana koponama. Babenga ngo. Maman Tiffany, yaka. Frère, kende bengela ngama Tiffany, ye wana bengela ngai ye wana. Te wana te, oya munene wana te, oya mulai wana te. Oyo wana te, Tiffany wana. Na ye na eba dio. Tiffany ambazo tsema kele Tiffany babio. Nge oyo. Lola alobi kaka ye wana nde moponami mutu kopakola mafuta lelo na poko. Mutu na longolaki yo kote yo ozalaki oya. Eza ba oyo wana te. Kobengama eza na ngwele babengamaki. Babengami. Ne koponama. C'est une chose rare. C'est pour cela batu ya munoko biso tokokende kopusa kolingaka te baza koloba des bonnes, il y a toujours des nouvelles. Mais des bonnes nouvelles sont rares. Quelles sont des bonnes nouvelles? Celui qui connaît bien le français, qui est en France. Oui, les bonnes nouvelles sont rares, il y a toujours des nouvelles. Il y a toujours bato babenga, mais baponani bazala kabambadi. Bazala ikete. Maman Liliane Esther obetisaki mwa bato mabako pe osepelisaki basusu baike na makambo olobaki ya Nzambe aza africain, aza moindo. En tout cas bato bakomeli biso, bato babengi biso, basusu balobi lobaka pasi mokimba moto ya Nzambe te. Obango loba pwana. Balobi na loba boni. Babi maman na zoloba bien. Aloba bien, aloba mambo solo bakimangisi olobaki ke bango de batimbela makambo kala. Maman na zoloba bien. Ba sepesi ngo zoloba malembe. Ba zoloba douce. Zoloba na kimia nso posé. Ba maman. Nzambe aza noir. Nzambe yewana eza simo kimbango. Maman lobaka yango zobanga pwani. Surtout tant on va que papa simo mwa bima boy. Amaso pe na lipi kaso na nini Nzambe. Donc ça l'aide bango moi bien. Émission bosali na maman na jeune fille wana ngati aza jeune fille aza jeune dame. Moi c'est bato azali ba ezali mais ya kambi kaka la question ya makasi yango opesa biso kamera. Mpona boye bato. Bobenga ye boyebisa ye mpona nini azosala yango. Eza mpona mosala. Simon Kimbango aza Nzambe te. Simon Kimbango aza moponami motindami mpona continent africain. Tango bato loposo ya pembe bayaki bato asuki pete. Tango bayaki bayebisaki bino ke bayebatala ndenge bino bovivaka. Tango bango bayepo batala ndenge bino bovivaka. Balandi maiti, bamoni moto, bamoni milinga, bamoni babine koto il paraîtrait que koto bato baza. Tango baye bakutaka biso tokopelisa moto na alimete te.
Mama Tiffany. Tango bango bayaki toalai kopelisa moto na alimete te, toalai kopelisa moto na libanga Yesu Kristo. Dans le temps à Pierre taillé. Pierre taillé ya Moïse yango za kolo. Te to na Pierre taillé Pierre poli. Ba Pierre wana. Baza kopelisa moto na mabanga. Mabanga oyo bazwimi bale babeti, bapelisi moto batiama na nzeta munene mboka mobimbe yaka kozwa wana. Ngaza poko ya roa. Bazali kobetela ngai masolo, papa na nga aza prince. Azalaki prince. Bazali kobetela biso masolo ndenge nini. Histoire oyo bino bokotanga na classe ezabo. Pa popo ya liboso ndenge babengaka popo lokola anglophone babengaka popo. Popo ya liboso o papa o baza kobenga lelo. Papa ya liboso. Mopiscopo ya liboso. Aza mutu mundu. Naza kobetela yo makambo ya Livingstone tango bayaki baza kotambola. Bayaka luka nini? Bayaka koluka mutu mwindu, batala mutu mwindu avivaka ndenge nini, mutu mwindu ye aza ndenge nini. Bongo siko bango kote bakendaka kote nazo ya na yo. Kote na limuna la kiso kanda na nzambe po na tina na aigle. Kote bakei kopandre roi. Na lelo nzamba na kanda ya makasi lole ya na kanda ya makasi oye bakofutisa bango yango tina dernier centime. Nzamba lobi moto oyo akambaka bato ata 10 babandaka groupe de 10 de 25 de 50 mboka mobimba babengi chef coutumier. Liwa na ye bato bamonaka yango te. Liwa ya prince to ya princesse bato bamonaka yango te. Bisika bafundaka to babomaka ye bato bamonaka te. Roi bamonaka bisika baza kopanda te. Esa misele basalaka ye nini likambo ya egle yango wana. Wana nazoleka na nga nazopesa na nga message. Eza nango message nzambe apesa nga depuis 2019 nalobaka yango kaka bongo nazotika mpona tina na kanda nzambe aza nango mpona motu mwindu. Tozali kokoba kolobaka Simon Kimbangu. Motu wana abima na mopanzi ya nzambe. Parce que soki omoni mission bapesaka Simon Kimbangu nzambe asala ngoloko mwana. Nakobenga mokomisi tokota mabonde nano ata ya ota soki nzambe akopesa ngako mwana. Ete afongola yo misu na matoi. Omona ndenge nini banazi babengaka ye munazi, le premier munazi ya bafricain. Simon Kimbangu. Munazi na lo. Bato o bazaka na misu na matoi ya koyoka. Bayoka ndenge El Shaddai atangaka pona alobaka pona tina na Afrika pona banazi na ye. Na libota tel munazi azokende kobota. Mais c'est impossible tala libota moni basali tala moni basali tala Gédéon aza munazi. Tata na ye azaka nganga kisi. Epekisaka loboko na nzambe te pona kobimisa Gédéon. Ba-Africain banyokwamaki mingi. Baza kozwa bango bazofina. Tango bazwi moto babengi Alfonso. Tango mosu ezaki pona kofina. Simon Kimbangu po ayokana te. Makambo ya Saint-Esprit ebima te. Tango bake na ye na Italie, batie na Rome. Soko ke poto mbalo sala tout. Je sais que soko ke na France, c'est à 8 heures du temps na mutu kapona kokolonga France kokoma Rome. Na yebi eza moins à distance. Mais na kosenga soko ke mbalo oyo senga bandeko wana soto ke na avion ça coûte pas cher. Moi 200 € na yo futo za na Rome. Bien à aller retour donc okende na mozole bisika ba isola ba corps ota la premier corps ya popo ya mokili mobimba mutu mwindu ebongo soki basalelaki Kimbangu na biso pe
premier chef spirituel des continents africains, 52 pays. Akokakiko, est-ce que kokiko zala malamu te? Basalaki yango pona ni po ba étouffé kimbango musala yaki kosala nzambe na ntembo azalaki na ye azalaki étouffé te nazoka batiaki ye tosololaki mingi na papa kimbango kianga ntozo sami na grande sœur nazopesa bango na grand frère na kuya bango et papa sima za yaya wana leki wana za leki na leki ya za leki papa sima kimbango za yaya te ba o mibale baza ba yaya ya mwasi na yaya ya mobali esima na ngoye te ya mwasi aza yaya me ya mobali ye nde ya mobali alibiso te nenga na vandi na bango bon nga nazobete ope histoire nasololi na yaya yango aye kosenga bafungola mozole ya leki donc voilà c'était ça nzambe azwa lokumu na ndenge bazali kotie na batono batie moto basote mais maman ozoloba ke oyebi vraiment histoire ndenge okende otala mpe mozole tout ça okota na mozole papa simi mbangu na si je suis allé là-bas na bafe oyo okuti kuna lelo tolobela nanu yango parce que ndenge olobi azali monazi non ya side babwaki ye na kati ya mai akufi te est ce que tobenge motu te wana aza motu molimo motu mpo alataki nzoto me na boboye omoni makambo liloba na nzambe aza koyebisa biso yesu kristo ntango bakomi na baancien batali babi makambo oyo basacerdoce balobi makambo oyo mwana oyo aza koloba ekokweyisa biso tosala boni batiaki ye na kati bakende ne babwake na lobwako la parole de Dieu nous dit quoi alimwaki kimbango mpe alimwaki bango azali kolimwa bayoki ke aza kote kuna yesu mpe alimwe bango bayoki ke ye wana azoteya kote kuna bwana eza ndenge wana ya nazotuna bambikamwa nyonso oyo oyoka papa simo kimbango oyo asalela bato te me oyo esalema epa na ye moko oyo ebomaka bato ye eboma eti eske na niveau wana mpena tobenga ye azala motu ata kutu moto molimo yango esalema bongo parce que bakimbangisi baza komartele koyebake papa simo kimbango aza nzambe parce que kotala babiloko wana nyonso c'est au-delà de l'humain voilà parce que batie moto na tono ya acide bakangi babwaki na fleuve moto aya na bimi azotambola okende na ye aokatani na nzela baza bazwi tomona oka epa yesu atambola na likolo ya mai tobenga ye nzambe yesu tobenga ye nzambe tobenga ye nzambe te ye moko ayebisi bino ke aza nzambe batuni ye na bayekoli balobi lakisa biso nzela ya kokende epai ya tata cela nous suffit abi cela vous suffit we bovandi na ngai mikolo ebele bambula nyonso bozoyeba te ke bomonaka ngai te boyebaka nzambe te wana ebimi na monoko nango me bakimangisi mpe babiki papa simo kimbango aloba ye moko eza na baaudio bavideo azobanga na nzambe likambo eza te la parole de Dieu le déclare liloba na nzambe ezali koloba ke nous sommes des dieux en miniature biso toza banzambe ya mikete ye mpe azalaki nzambe azala nzambe te makambo oyo ye asala oyo azalaki kosala eske eza ya bonzambe te eza ya bonzambe ya miniature c'est pour cela akufa lokola mwana na motu te ayaki mission asali mission na ye et gloire à Dieu ntango mission esili nzoto esali nini ekufi molimo azongi epai na nkolo voilà. Moi, je n'en disconviens pas. Nazoloba yango, ngai moko la parole de Dieu me dit. Psaume chapitre 82, verset 6 à 8 et le Bible. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous avez nzambe, ba Dieu en miniature. Quand on écrit ces dieux-là, bazo komango avec des minuscules et tout. Bazo komango na deux en majuscule T. Nous sommes des dieux. Yazalaki nzambe, nzambo ya yaka, ndenge ya mission na lipe. Po nzambe apesaki ye mission oyo nzambe apesaki ye ayaki mpo asala yango po ete bato ya loposo mundele to pembe babengaka bango bakarton bato wana bamonaki ke moto mwindo ya mayele ebele
ti lelo bazokangama na bino boye po bafina so bamoni moto ya mayele bafini bakene bakomi basali bose parce que oyebike motu mwindo ya mayele ebele po motu mwindo auta na nzambe o bango moko balobi oyo bino boyembake motu mwindo auta na makako makako anyama nzambe akela ye motu mwindo auta na nzambe bongo motu ndele auta ona nani auta na motu mwindo nde aleli aboti mundele to aleli mundele nde aboti mundele. Oui, Simon Kimbangu était un dieu à miniature. Il est venu. Ceux qui sont africains, ils pouvaient se battre. Mais maman, pour nous, au moins, papa Simon Kimbangu, ça va mindele to kaba tout monde parce que na kacha likitamba tout monde. Mutu mwindu likolo ya talatala, ala ko boma oteka na mboka no. Soki kaka mutu mwindu bayebisaki ye, ba mindele bazali na minduki ya bido. Salabo. Akokende sala. Muto ya betaka bakanza. Alaki mutu mwindu to alaki mutu mundele. Ni bale wana bapesa ka fimbu. Yo moni mundele akotelema na mundu ya koboma mutu mwindu. Mundele azotinda ka mutu mwindu zwa fimbu salabo. Natindi ye. Soki aboyi bakoboma ye. Aza témoin gênant. Kosala ndeni. C'est ça. Est-ce que bataille ya papa Simon Kimbangu baindo bako continuer en to babosana yango? Bayindo bako continuer yango parce que etonga ya église de Jésus-Christ sur la terre à travers son envoyé spécial Simon Kimbangu ezali batu bali kuna na nkamba batu bazali asoko kya soso kuta batu bazakuna batu bazali mokili mobimba. Soko ke na Belgique okuta, soko ke na France okuta, soko ke na Londres okuta, bakimbankisti baza partout, en Amérique bazali, baza partout. Awa na mboko ya biso, bakimbankisti baza partout, tobe bango moko bamibenga bakimbankisti. Ngana yebisa bango, so tokuta na bango, que vous êtes des chrétiens na nzela ya Kimbangu, ba chrétien kimbankisti. Bazali be, autika te. Mais baza ba non chrétien, est-ce que bakolanda idéologie wana? Baoyo baza ba non chrétien lokola ba non kimbangiste. Oui, bakolanda. Est-ce que vous avez moto po alanda? La parole nous dit, Jésus-Christ a dit, bakoye bandengene ni so balakisi bango te. Il faut balakisa bango nzela. Batu mwindu na yebisaka bino ata bozo finanga, mais na yebisa bino vérité. Ke nzamba azalaka mundele te. Bayindo nako yebisa bino ba Israélite bazalaka mindele te. Bana Israël kasi muto aza kosala film à Jésus mikolo azolela na ba YouTube ba bokolanda muno aza kolela wa mikonyo so abina azosenga mawa lobi akosenga bino mawa ke ya sali nde film ya se maskaki ke ya za Jésus bo sambela yete au contraire azokoka kotika drogue te akokotika fumer te azakokoka kotika atangi ba makambo ebele za wana makambo yike alobi bolimbisa ye bobondela kwa bongwama azokoka ndete obongwama me ya sali nde film kasi bino soki nzamba bimelaka yo ya solo soki osomona ye mais siko na banza bato bele bamona kando bien ba ko bimela nzamba ko bimela bato mingi bamona yesu bamona ka mndele te wana za imagination imagination ndele kasi po bamona ba film ndele nga uta naza kopesa exemple ya baye kozwanga mbala liboso mukolo elanga za na okosa la mort à la fin akei epai wapi muto ya yaka kozwanga aza mondele te aza mutu mwindu te aza kafe alata ikaki wana na ndako bapaka na ba tango baye kozwanga pour la deuxième fois mukolo elanga aza na yo posa wana sina koli na komozwa décision na tika poko finga na kosekele kaki zambalolo alors mutu wana tango na kei pour la deuxième fois nde naza komona mutu ya mulayi munene oyo miso na ngai ekoka kotombwama te namona ye oyo sikoyo nazomona te makolo na esuki wapi mais soki sikoyo ngai namonaka makolo na ye
nakoki kozala nasukelaki ye na cheville parce que kosimba oyo asimbaki ngai mpona kokatisa ngai terrasse ya kolongwa epai bomoi ezali kokende epai ekufa ezali epai moto ezali kolongwa epai alakisi nga site epai nakutaka ndako na nga epai nakutaka ndako na babiloko ya ndako na nga oyo nayambaka motu nayebi ye te na kanisi na si na beta histoire baoyo bayebi yango te okobongisa po toya kopesa susu donc après savoir kolakisa nga bongo abimi na nga libanda nga ayebisi nga abi omoni balabala ndenge yali omoni bandako awa poubele eyalaka te natie matoyi poubele eyalaka awa te soki olingi kopesa moto eloko te kopesa te na mokili na bino koyo angona banisaki na ye libela kopesa te soki ozolamba biloko na yo moto aye akuti olambi alingi kolia oto aza na posa ali asengi soki olingi kopesa te kopesa te okay. soki olingi kopesa ye pesa ye na motema moko bondela pesa ye ezala elamba ezala eloko nini awa poubele eyalaka te soki yo opesi motu biloko akolia ya motema na yo esepeli te c'est-à-dire epoli déjà ntango yo ozopesa ye yango eza elamba ezala nini ntango yo ozopesa na motema no ya koyimayima epoli place bakotia yango eza te okokuta ngo na kati ya ndako na yo po poubele ezalaka awa matoto na yo nde azokatisa ngai tozokende kosolola tozosolola tokomi na kanali ya monene nalobaka toujours neti kanali ya kolongwa po makelele ti po matete na kanali ne wana tozokatisa ngai sikoyo nazotala donc tosuka ne ndenge nini atie loboko na ye asimbi nga nde nasimba kaka mwa pope obieka mwa mwana moke asimbi nga akatisi atie lokolo akatisi nga nazolakisa yo monene ya esika wana atie lokolo boye alataki suka ngai atie lokolo boye akatisi asimbi nga akatisi nga alobi na nga tozopusana kuna kaka ntango topusani tobandi koyoka bakri bato babandi oganga yesu mwana nzambe likambo nini bisa biso moto yake ezopumbwa koleka ndako molai kopumbwa bandanga ya moto wana ezoya kote biso tozali moto ya kosakana te ozoyoka te aso na telemi awa 5 minutes na ozika kaka na matanoki oyo sikotango bazosenga pardon bongo nga na yo balobi na kati ya motema naki ye mpe balobi ke ye aza mokonzi na mawa ye moko amilobi aza mokonzi ya mawa akofelaki bato mpo na nini akokoyokela bato mawa te ye ayoki ayebisi nga kolanda bango te sesondela bato ye ntango oyo bazali bakokaki kosenga pardon asengaki yango pardon nayaki kolakisa yo oyebake moto eza réel lifelo eza ya solo pe paradis eza ya solo esili asimbi ngai abaluki atie ngai boye ye mpe atie lokolo tozongi na ye tokomi lisusu na ndako wana te ya ngai te tokei ntango tozokende na ye loka azolakisa nga site yango eza kongala mabanga ya se oyo bisika batiaka koutuma eza kongala lokwa mwina tozokende na ye tokomi na ye quelque part pa nga namoni yesu te nayoki kaka motu pembeni na nga mokolo elanga alobi okota na elanga kuna obuka bambuka ekobuka ebele te buka kaka nofu tokei nakoki nanga bambuma nofu ntango nasisi nayoki ye lisusu aye alobi mokolo elanga alobi lokola otosi buka sikoyo ebele nde naye kobuka sikoyo komema yango na komema ndenge nini o seigneur wana eza mabomba nde moto ayaki kozwanga ayebisinga mokolo elanga alobi nde moto ameminga lisusu azongisinga pour la deuxième fois
C'était ça. Bato mwindu soki baza kose néglige ezali parce que ba carton bayaka na message ya kolakisa lelo kolakisa kaka sikoyo no mbongo eza ya bango te olo eza ya bango te nga nazala kolela tout le temps mais nzambe poni opesa biso mboka ya eza na bitumba mboka eza makambo ebele mboka yango eza kaka na babiloko ebele poyeba mabanga talo ebele opesaka biso mpona nini tout ça naza kotuna tout le temps mikolo moso nayoka oui Congo Afrique napesaka bino biloko ya motu ebele parce que Congo aza mwana na ngai ya liboso